mobali ataza na basi 50 ayeba mwasi obala ayeba nika mwasi obala sikoyo biso nde basi tango ovana mobali funi ngoyeba vision mobali oyede mobali neti boye mutu wana mutu oyo akufileki na nga mobali po tindi mbongo famille na ye pe eye simbongo bakundi pe te en tout cas bako excommunier nga ya solo na biso bako excommunier nga pona ondima na sumuka po ba famille c'est une famille méchante basi mabala baza tanga moni ke ba ereleki ba enveloppe ngo ye ya malonga te batembe abali mbala kishasa te sikotolo ba papa Joël na mabe paradis je te sali au monde ka corriger ba fille belé ba complexé ba ozel okonuna na ndako onuna na ndako ofutelo ndako oza bien donc yoka kaka mobali a photo et surtout so fille à séjour et surtout so ka azelo alongolo kana mo bikoki na bino azelo ka ta aona matonga wa mois décembre biato melama itele ba fille yango 6 mois trésor bosombi nini biso ba parents na biso batuna biso ango je te salue papa Apollinaire Mazuika papa na biso avantsanga bosali combien de combien 6 mois depuis bayaki bosombi ni te to sombi boy parents pas vendre tunie chaussures nous ezara numéro à comprendre que évolution eza yo vandi 6 mois na atuna kwa tete mama super en auto somba couleur nini mozo vanda ka soki abimaki soki kuta bengi ya ko kanisa te na ko bomba yo bana ba otula tendeni mwana avandeli 32 ans ataku yesu akufa na 32 ans 33 ans pour na mission nzambe DKM Flash TV awa sona olo tondite komeka tena DKM Flash TV Abonnez-vous massivement à DKM Flash TV pour vous avoir information bien. Oignon se fait ça conseil beaucoup on a DKM Flash TV. Vous s'abonnez belé bo baliba mon orgasme bo mon côté musute au ba théâtre au bagage au ni biloko nyonso beaucoup on a DKM Flash TV. DKM Flash TV, DKM Flash TV ma solo. DKM Flash TV, s'abonnez-vous massivement. Bandeko, Boya Botala, Bachene Leng, Bachene Kitoko, Yo Mutovain na Afrika, Amerika, Europa, Océanie, Bandeko Nangai, Soki, Tofongoli, YouTube na biso, Yo Beta Kaka, DKM Flash TV. Cliquez au commande ma solo. Ba oyo linga kaba musicien au commande ba on a 4. Ba oyo linga kaba théâtre au commande ba on a 4. DKM TV ma solo. DKM Flash TV avec Barbine Momondi la capricieuse de la presse. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne. Soyez en bas le bosso tomber la vidéo la biso s'abonner ou appuyer la cloche de notification chaque fois élément la biso bandoko ta au bando recevoir en temps réel. Bandeko bolinga rabiso biso peto linga rabino. Merci à ma solo et à Jonas notre coach. Merci beaucoup à papa David Kanyama, merci beaucoup à papa David Kanyama, merci à notre cameraman derrière la caméra, Dieu merci Maemba, merci à Bandekonyo sur Bolingarabi, vraiment merci. Lelo toye to meka un peu pour lobela bino to ebike bo mesana ba analyse bien bo mesala ba nisiko lelo to elibino na émission na biso ya sika bo s'abonner vraiment massivement to pe sa conseil na ba jeune fille bandeko ba pesela bango dot ba mikanga bango moko dot ya libala te to na bandeko to meka un peu ko débattre na sujet yango et puis na présenter bino bandeko na biso to sana bango na plateau bo bandeko na plateau to meka ko lobela prédote eza nini ba meka un peu ko expliquer biso c'est prédote eza libala to prédote eza nini to meka un peu ko expliquer moi mukie et lelo to zo mona ba jeune fille belé mibali bazotia bango na espoir so mobali ya kangeli yo lopango ake na ye ya ibika achagi yo déjà boué donc ozana droit rolinga mobali musute po ye déjà kangaki yo vraiment o émission oyo eza pona ba jeune fille bola muka tozo se vers révolter bino bola muka pena po boyeba ke prédote eza libala te eza libala te eza émission na biso ba émission na biso ya sika ba deko bo sabona bo mona à chaque fois to tila bino banzela ba découverte et tout et lelo to yeli bino susu na image mosusu ya cœur des femmes ou émission na biso ya cœur des femmes désormais soza pour so yo kaka ba conseil bien ba jeune fille ba tebele baza na banda ko peut-être ba oloba baza ba jeune fille conseil ni ba opesa biso. Ok, moi je ne pas bêta Rambuda, ba kolope ba binara. Vraiment bo s'abonner massivement. Awa, makambo ezali, nous avons conscient nanga, na komeka présenter, ba plus bon mo va se présenter. La bandeko ba Hollanda bon parce que zamba ali boso na yamba bon na chaîne nanga. Bonjour.
Bonjour Barbine. Boni Nadège. Oui, santé da bien. Moi, ils ont baliboso na yambayo na plateau nanga na ebito se présenter la badeko ba Hollanda. Oui, bonjour na bande nyonso ba Hollanda biso lelo vraiment. Merci na ba boss na biso, o ba pesi biso vraiment occasion ya oleka na plateau na yo. Nga je me présente comme on a Nadège Botei, chroniqueuse aussi na chaîne Nangai Moko. Donc tout ça la kaka bongo lelo pe to na chaîne ya Barbine comme pe lobi to occupé ko bengisa yo pe na ba chaîne na biso. Donc voilà. Merci beaucoup Nadège Botei. Toza wana nazanga mokotie toza pe na Melia pembe na ngai pa ko se présenter na bandeko ba Hollanda parce que ezamba liboso te yeko déjà o eza parler. Bonjour Melia. Bonjour Barbine Mongo, la fille qui dérange à la presse. Je te salue aussi. Dieu merci de regarder à la caméra Bilili toujours. Merci aussi Nabino Bosu Libakou et à Kolanda Biso Lelo. Pour Nabaino s'abonner, en tout cas, s'abonner pour ça Kitoko. Donc, maman Mimi Moufankolo. Pet Ozali, Barbine, c'est votre fille, le roi Rangaï. Et puis, je vous invite à vous abonner massivement sur MOCube officiel TV, Wanisa chaîne Nangamoko et ça vraiment Kitoko. Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup. Bobo qui n'est pas se présenter. Vraiment, toujours quand on a un sujet na biso, il y a Prédot. Hein? Toujours quand on a un sujet na biso, il y a Prédot. Il y a des gens qui disent que Prédot est Zalibala. D'habiter Bandebonanga. Prédot, est-ce que est Zalibala qu'on a eu? Bon, pour Nangai Nadège Botei, Prédot est Zalibala te. Na mona ngote mais Prédot est Zalibala te. Tant que tu vas kokola, ba biso to ando za chance ya rozara ba fille d'honneur, to obina na ba mariage. Non, nandenge Prédot e rosalema, nandenge e rosila nango. Biso to anda ko yeba te. Na ba quartier pe bando yeba na te. Bando za ezalaka nini présentation. Famille ya mobali na famille ya mwasi ba kutani respectement na kati ya ndako. Ba sololi entre bango, famille ya mwasi ba yebi mobali ya mwana bango, famille pe ya mobali ba yebi mwasi na bango ba kobala un jour. Donc c'est ça, ezali bala te sera juste présentation. Boko fana mino na ndako nde to fandi boye ba boklo pe ba ye to yambi bango to sololi. Normal. To yeba ke mwana na biso soka bimi c'est kaza e pas intel. Intel PR yo, lem so bazana mwasi na ye. Ba parents mwasi ba ke mwana na biso déjà koli. Na pourquoi tonton moko boye ayaka ko luka ye avandaka. Yango moni écrire ba problème na mon papa outi musala moni moi na yena nzela na moi mbal to grand frère créer problème mais yango parce que ba système ya présentation ezalaka donc tant et puis ça moi valeur on que ba kotana na fenêtre ba telema na ba coin yango na et permettre ba kutana na bandako donc c'est ça ezala libala te OK moi so comme OK pas mbalo komi ko lala komi ko sala boy non ezala non ka présentation famille mbal ba ye ba yo famille pe moi si ba ye ba pe mbal na bango donc c'est ça. Voilà, merci beaucoup Nadège Botei. On est là qui Nadège. Est-ce que Prédot est Zalibala? Bon, comme a dit notre consoeur Nadège Botei, Prédot est Zalibala. En quelque sorte, c'est officialiser une relation. Où il y a appel, il y a SMS, il y a grand frère au sauté mur. Tant déjà mobile a officiellement, c'est-à-dire à mimi ba parents pour nous relaxer bango qui ngai désormais ceux qui moi si tala pana bango ezaka awa donc esa connaissance des deux familles, une connaissance officielle. Où ils ont l'accès que cette fille elle est occupée par monsieur tel. Mais yango epesi tel ikoki ya kokende ko vanda parce que ba prédoter que pour wana ezali étape où ezalaka avant dot. Donc c'est un peu ça. Voilà, merci beaucoup. Tout ça, on a sujet na biso. Lelo tozo mona bande ko mibali ebele, surtout beta site to cha mibali en général, mais mingi mibali na biso ya libanda ya poto, biso ba jeune fille to linga ko yoka te ke mobali aza en poto. To moni fimo ba uti ko prédoter azaki na âge à 20 ans et akokisi 32 ans aye ko kufa, mobali azo nourrir ka na espoir. Na ebité par là yo ko lobani. Poto ngo pakete. Vraiment pour na kawana eza vraiment passe. 12 ans on a ni en ce moment ça na vandaki. Est-ce que bazalaki toujours à contact na mbali? Babande ko solo la, ba solo la ka espoir ka goya. Ba projet ni bazalé nango. Prédot mbali ayaka ko prédoter na Kinshasa. Prédoter na Kinshasa akenda na ye. Après doter na Kinshasa bien sûr. Tant a fiançailles 12 ans. Na kala pe bandoza na ba 20 ba 25 bandoza. Sauf que ba idée mbali zanini. Bo préparer nini? Ko solo les ans normal. Biso solo la to solo la makana biso chaque jour. Mais autant la idée na biso vision na biso de to kende boye to kende wapi to préparer nini to betali solo nini to solo rameli solo ni to betaka tant on a nyonso 12 ans na bando betali solo nini banda ko solo na bango nde biso to komaka ya boke na ma western ria so bando so ni bazaki na vision bala prédot mbala ya prédoter na yo okatiki
est-ce que mobali ngo mwasi averifie ki ke kuna mbala ngo azaka ye moko po mobali aza na posa ya kobala mwasi et surtout ke bango kuna de bakenda bakayu na bango esenga mobali pena muke na onyo kwama outi kayu ya kalamba sala boy aya prédoter mwasi ne je ne pense pas qu'ako ça 5 ans sous ye moko a kokate jamais ko ça sous 5 ans ye moko ezaki comme obundana nenga zoki facture wana madame yo sombaka kuna sombaka moi ezala soto moni et commis et belé le bas 5 ans mais à la comme moi 2 ans mobile on payer à doter mbala moko et si basal makam na bango abengisi mo sina kei parce que kuna bazara trop surchargé ngana mona bango des fois na okela bango mawa on a déjà na occasion mo mbali mo apoto so la rapé ko sola to sola na biso na bato belé et on sola ko sola ça non ko soya te nga uto wala una kansala nga ngote sope yepe na roboya te sope yepe na roboya te moni ba famille pe bazana bango kuna yo lem so ti espoir mobile muto bengiso lem so pe grande sœur pe tontine mo bo aselo makampe papa okay na yo na mobile pe boko kutanela pe kuna moni bakara mais tant to vana na onzela mobile moko bo vana sanga 12 ans te po ni po produtenga produit to lo bango ezali bala te eza présentation e bike na déjà so la butu na mutu moko boy parce que mutu na déjà yaka déjà to yeba ndenge concert nga utoza officiellement to yebi ke azara na mutu boy jamais ko yesu na garçon moko boy na lupango ata papa na biso ata grand frère na biso ya mutu sonde nini autuno mais na déjà bon tonton kingani no ezaki ezapeli bala te mais ba yebi yende so avant sanga 12 ans ndeni wa selon ce qu'on doit 12 ans obalanga te ya bala eza kobala te kokanga kasi on est 25 bato ti on ba sera quartier ba comme belé o 25 12 ans ndeni so tonga na ndo yeba net nga maele na ndo yeba pour na niti héros banda to bala na 12 ans 5 to ba not 2 ans na mona normal papa to kunda sko fona yeba to sola nini to kende wapi to uti wapi to kende wapi relation de ce photo mona ke to ke ko évoluer te to aka esika mo banda to sala prédot et si lo zibaga fiancé o lati te on tika ma boko na ngeza nobo o zibaga fiancé o latinga alela mutu désormais na mutu ebika ke moi te au 25 12 ans te ta 5 kuna olinga ngote po eza ngo libala te na ndo tuno papa siko to sande siko ye mabe na ye o 12 ans na mobile ata nzungu bosomba te nzungu mbala ke o mama natindile ombongo longola sur 500 natindile to 200 longola na osala longola bilo amike mo ba café ba sikra ba bilo longola ta nzungu longola ta base bo selo te nyoso na ndola mkakate ayelelo 12 ans tika isera quartier yana sens te ko na ngo pa kufi liko na ngo suso kufi omo sale lote nanzamba okondane oyena mokilo saino elote oyinoka mutu mo bo uti na famille na bango ya prédoteur o commission ba mo libala omikangi ezala te maman to luka kaka babi to luka kaka bien sûr ko zana mutu mais tant omoni ke mutu mo bozo bo progresser te bo lobelelo te avenir ezate to lo bango pena avenir ezate non va noter ngabo no zo pe encourager ce papa e banda to banda o ya na ndakwa o se présentable na bosco jusque là to kende wapi to sa nini idée neza nini na epe 12 ans on sait qu'avant d'aller moko je ne pense pas tant on a nyon selo onde bomaki yango na fois vérifier IGF fala kota kuna luka ba connaissance sa kota mobala moi ça na famille na poto kuna bazaka ta na famille te ke grande sœur mo boye be pa mbali na ngai akenda tele moko tala nyoso na zaite mobala na zaki occupé elo nda bombela moi si yango na so moi si akufa atini mbo bakunda moi si mbo wana fala ba ela moi si te wana yakindoki voilà utiliser po bele pe kuna bakoma ba tumsusa ndeko utiliser ona yo melia okoloba nini pour un sujet au toujours le belelo tout le monde dit que mobile moi ne commence à koufi pe à sali 12 ans ya rosé la kaka mais liko na ngwa okufa poto ngo pa kete fia ngwa za ke long mabe kitoko moi si ta basi mabe ba kana banda kwa mabala siko bon neti ngai po ba lo ba basa biseli malamu parce que nzambe so apesi beauté extérieure te intérieure fo ezala nzamba za bongo siko 12 ans donc nga na okokana ko imaginer ngote to éviter kuna mobile za ina mwasi mususu tonde mais avant poser question on a même bato ba otala biso soyons réalistes commentaire nous ezandeni que mobile za ki célibataire soit za ki célibataire c'est ka zamote mama be c'est pour ba kosa komoni ça marche pas basi a poto bazabo mais ozobosana ke nda obetelo lisolo suwe na eza amema yo pe poto yo po koma sungwa se a poto ignorance ngande nza boso mobali auprès de tenga
En tout cas, même yo zaki na calcul à moki biba que 2 ans kako été ban a changé. Nga ko na lobarata so na zaki na mobile. Oh, moki fait na voyage na epse ka ke malam. Avant kuna yembele wana yemo kwa yoka ngo po redi abeta na bandako ya batu nyonso tina ba téléphone na ba amike na yebise ke malam, c'est-à-dire ndengo ke soki repenser na nga yo so repenser na nga pété yo menga na ba calcul na ko bandola la tena veyo mobile ya kinda bongo yo sikoyo jeune fille 20 ans aux en fleur d'âge oyebi mwana 20 oyebi kitoko 20 ans otozaki nango toluka kezongeza la asute sikoyo oza na chance na yo ba prédoté ozala pe ekenge omoni soki oza revers bato babando leko kabo il faut za éveiller omoni ozaki na 20 ans ba prédoté famille pe sepel mwana biso peut-être ozaki na université ponga 20 ekutanga na université mwana biso aza na chance sikoyo zeli aussi si pe université soko bande kotanga peut-être pour ça ba démarche à musala ozwa atteint un mois $100 to 200 au vendu aux élans mobile 1 à 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans au nous n'y pas na 10 ans on a donc 20 plus 10 30 ans plus 2 on a sous 32 ans so mobile à bolingo a balio peut atteindre à 25 ans au boti pe bana no ata misato kati no pe ko bota donc on a pena jeune fille moi à 32 ans tika ko bota ok pe ko zo moi à l'école maternelle mais bande au sala et passe habituellement ko tromper mobile na été la ka mobile ne fidélité. Oh, et bon, fidélité, c'est un problème. Tu es fidèle maintenant. Est-ce que ce garçon-là, il était fidèle? Tous anons sincères. Mouta vendu sur 12 ans. L'icône en waye au bala. Au moins, il y a sa famille. Non, portez mon bal plainte. Oh, il y a un bon on a été. Oh, et ça, sens te. Nga pena ki o. Oh, ya pesa ibini bozo ngo sens te. Oh, neti boy. Mutu wana. Mutu oyo akufile kinanga. Mobali po tindi mbongo famille na epe eye mbongo bakundi pe te en tout cas bako excommunienga ya solo na ebiso bako excommunienga pona ondima na sumuka po ba famille c'est une famille méchante bango on suppose que fille wana bande po kende otala bango e bando lobela bango lo te mwana mwasi bato ayaka msupe na famille anko batuti si epondu bazwi pe matanga ba ebise fo ya kolala moni oza mwasi déjà ce n'est pas bien eza bien te biso basi totindi te muta divorcé totindi te muta panza fiançailles na ye mais ndenge concerne nga na déjà lobaki bit objectif soki ozana mobile kutu bazobunda au moins $100,000 biloko ba congolais to senga na dote koki nango siko garçon na emsando tindele moi ba 200 ba 500 na makanisa ko lo bateke ndambo somba bwesala bo donc motivation et utaka pour ça exploiter toko lo ba pas en quelque sorte bongo. Hormis cela, est-ce que famille ou na famille ba que prédoté bazaki na bonne relation banko e koma non prédoté ya vanda bongo pas tout liso kaka manière ba mibal ba comment sakana na ba c'est ça prédote pour moi si mususu poka mobile biso prédote o lengi biso to lia ba enveloppe ba bato ba garçon ngo bolimbisa nga po bokoma okomelanga to zwa nga pe na zwa o pesa enveloppe $100 pe na fongoli 100 OK on pe mbonga malonga te nga mona ke cyber na saisir réponse famille na biso balobi ke moi na biso sana nous moi na mke total là mais en réalité nga mona liaki mais pourquoi ba fille so ba pio ka enveloppe surtout ceux qui kakao plus 200 plus 32 plus 33 plus 1 plus 41 fille à lengi et comme la mingi plus c'est que bon c'est panique ba fille na niveau moi na comprendre ate nga loba na moi si mobile ya poto a mobile ya kin a mobile kombo yo keza na poto mais kombo ne kadima et la kisakaza congolais ko obo ya maswa kwa a pwani po biso sto ka ba congolais ya awaze ya malamu azali ya poto pe ya malamu azali o nzamba pesio zala na emena ekenge fidélité za mabete mais 12 ans ezaki bolingote. C'est trop. Non, félicité collègue Nabiso Mania. Mania bani musala YouTube les lotins. Il y aura ça zanga pe baton ka ya ba prédote yango. So tango c'est décidé monika ba aventure leki et surtout biso na musala so comment so ka ai bino ba YouTubers e bona bo OK rien. Ba c'est mabala baza. Tango monika ba leki ba enveloppe ngo ye ya malonga te ba tembe abali mbala kishasa te. Parce que ba papa Joël na mabe.
paradis, je te salue. Au moins, tu as corrigé ma fille belle, ma complexe, ma osel. Oko nunanandaku. Oh nunanandaku. Et surtout, fille à ces jours. Et surtout, ce cas, à l'ongo, quand moi, bikok na bino. A zelo kata a na matonga wa moi descend. Biato melama itele ba fille yango. Talanga ko maso na linga ka bato bongo pembe na ngate. Ba fille complexe na linga te bato bacha baninga malaise. So zuma muto ko moto so moi descend moi 300. Merci pas mola muninga to boya ngote mais comme ça to teke. Mbel nga. Mon homme, moi chez moi, na zongi ba mon mari. Yo, magani. Fille mon ba manya bali mon ba la chassa te. Faites ces mabe. Na regretta qu'on na kenda raté. Limbisa manya na regretta qu'on na kenda raté. Pour m'toti kana bana zalete. Na regretta et pesanga souci na ta fête mninga na kufa vraie fête. Kitoko dono mo ngalo na pumbwe ka joango. Ba jo espace na bango bien. Ba sel ba mabala ko trole ka ba mabala pe belé pe oyo mbala pe ba uté poto ba yaki. Ba yaka na bango pe sel ba sel lo na bango bien. Alongol mo complexe na tozala na ngo. Fi wana ti akufi wana ebela ngwa 12 ans na yemo amipesa ki Pascal linga ki yango amini latisi yemo masque de vieillesse moni nzambe tango azwaka apesi biso mwa beauté ya moke mwa nini ebonga ton air alibala so ekoki pasteur na biso alobaka il y a un temps pour tout donc mwana oboti mwana ti mwana aolala mwana komovanda mwana komonguluma eloko nyonso eza na étape nango classe pende tokota ya classe tobanda na maternelle 6 ans obandeka na maternelle 6 ans, il faut qu'il y ait des primaires. Primaire. So yo air baninga ba OK primaire, yo bani maternelle. So to baninga ba comme na humanité, yo mo bareta ka bon poani. Mutu faut la air. Bi bato oui, ba jeune fille lo la bangai, ba tranquille. Faut la air. Faut la air. Tel que héros. Boto nyonso faut sur esila pina ndako alibala. Ero na vai na ndako na nga mbala nga ye bana na nga bazawana mbala nga kuti nyonso bana bayambi papa et ça là vraiment parce que yo ba 20 bango yo 12 ans au salelo kili au botité 12 ans nyonso kufele oboye en tout cas au sambisa mabenza malimbisa parce que to condamné parce que to mo lokola ayo kisibiso nde su ba fille soni yo kasina 12 ans na zo pe mutu te ya kishasa zo yite bande ko ya 12 ans, on a 32 ans, ma fille a 32 ans, mi balé mi sato. On na bana yo pe, ba fille ba 25 ans. On ba ta camarade na lobaka. Tant to zali ba mi ke to no ba mikolo ne bando bala. So tant to ko mikolo to ko mo na ba mi ke ni ba ko mo. Confiance za wapi. Ale ngana tika ka ele kanga boya na kufi. Ay voilà ola tanani. Non yo kam lenga ondeni. Vraiment, merci beaucoup pour comprendre. Ah, tu as un cœur de femme. Donc, moi, c'est une makambo. Bande ça basi bo commenter, bo liker, bo partager, bo s'abonner massivement parce que biso awa to bando zaka on a pour na côté arabino ko se faire révolter bino bande ko baro bakangela bino déjà boé. Oyo bakangela bino boé yo mo mona ke mo bale kino lingo mo lingite. Loko lingaka plus nenge concert na amele ya lobby yo plus wana kaka plus 1 plus 3 plus boy ndé yango ko bomba bande ko na biso to moni susu. Ouais. To condamné moi mbala bato. Nazo mkie. Mibali pe biso pe basi to na to ebele. Ndingini. Moi ba mbala na bazana poto wana. Msalo bomba sala. Ba 8h du temps, ba 12h du temps. Fois zo moi si muto esala. Parfois pe mbala na moné moi sana azana prête pour na libala te. Mais oui, bien sûr. S'il te plaît, au moni mutu abala à la maturité. Garçon na ba kutana na fille on a Facebook, excusez-moi yon de faut poser mais na tout. Ba kutana na Facebook. Siko na mobile ya yé quand même. Mobile ya yé. Honoré awa après que siko yo so eza na anglais wana toko kolobela peut-être à maturité parce que biso nyonso tonto so la na ba réseaux sociaux ba to ba pesa ka apparence mo ya bien. Mais je vais condamner toujours l'homme. Pourquoi il faut olingaka ko ya obala moi sa Facebook? Soko za besoin o s'engager na fille moko kokuta na réseaux sociaux et à mabete parce que ba circonstance et que senaka mais comment okoko yaka na ambition ya ko prédoter par rapport à obobande ko solola yango nga ya lobaki na tuna qu'est-ce que ba famille wana faut peto landela bazaki na ba relation ya bien ça fait partie na partie oyo nde connexion na dej à lobby pour famille eyebani malamba banga na pe ko sala na makamba buzoba
maturité wana soki immaturité pas moi ça mona qui encore après ko prédoter pour azwa guyo yo prédoter ba soleil peut-être ba 6 mois ba 1 an da décider aya mais moi je conseillerais aux hommes ceux qui okutana moi sur les réseaux sociaux avant ya ko balaye. D'ailleurs, même na beauté, vous voyez que les réseaux sociaux, vous avez sa photo. Il y a quand nous vendons 6 mois d'observation. Pour ceux qui ont voilé face à 1 mois, 2 mois, si vous avez 6 mois de lire, il y a pas beaucoup de choses. Ceux qui ont la maîtrise à moi, c'était qu'on prédoté. Yo vendez 6 mois sur prédoté, après vendez 6 ans, à immature. Il y a une vérité que na boyo vu que tu n'es pas mature. Pour moi, na bato ça libérer. Immaturité, moi c'est on découvrir, tu as les choix. Soit tu peux ser conscient comme mature, soit changer tes cabona na ye. Mobile ils ont conscience, moi c'est peux avoir conscience. Et aussi ba maman. Moto soit que si ba prédoté, ba pièce au moins 15 casiers na ba pèse en enveloppe. Nga lingi na makambute trésor déjà yaka soki amona sumtu o comme si na mobile yango lokwa camarade no a benga nga ozwa nga ta bengi o mama oyambi pe après tout quelque part ceux qui va prédoter simba ce sont nos parents. Moi ça koki aya zo biso maman ngani aza bonazo comprendre te Eric pena makamba te biso de to zwa mbongo bato to tang bozwa mbongo te ali solo na ba famille moi nga yebi famille moi na au moins 6 mois so yete libale famille wana maman wana lobi na ngai ndenga bon je te salue Angèle depuis Afrique du Sud maman na bango ebisi biso abi Angèle ba prédoter yo mais yeba kyoko pe koya na mobali mususu après doté peyo mukolo oya ko sala dot yenda za mobali na légalement point barre atinde biso na bondumba te malinga ki ayebisa biso que tu ne peux pas gâcher ta vie pour na mobali oyo après doté mais ba parents na biso aleloté 15 kazana nde ba piaki na mwa makasu enveloppe et comme yo tenga na li makambute kutu trésor abengaki kutu te bongo te ba parents pe ba sunga biso moi 3 mois tuni mwana na yo a moi si évolution ya yo na trésor ezandengeni 6 mois trésor bosombi nini biso ba parents na biso ba tuna ra biso ango je te salue papa Apollinaire Mazuika papa na biso avantsanga bosali combien de ya combien 6 mois depuis bayaki bosombi ni te to sombi boy parents pas vendre tuni chaussures nous ezara numéro à comprendre que évolution eza yo vandi si mwana atuna kwa tete mama super en auto somba couleur nini mozo vanda ka soki abimaki soki kuta bengi ya ko kanisa te na ko bomba yo oh bana ba otula tendeni mwana avandeli yo 32 ans ata ku yesu akufa na 32 ans 33 ans pour na mission nzambe siko mwana asalini ayaki ka obotie osali ba caprice aze motangisie mbongo libala donc opesi pas muta vandi age fala bota ake kufa na bana na sama be c'est pas bien. Vraiment, merci beaucoup. Tous on a débat na biso cœur de femme de Makambu. Oza émission na bino bando la musabino ba jeune fille vraiment beau s'abonner massivement. Na ebité tout le monde sous jeune fille mususu ndeko wana pendant histoire vraie ndeko moko ba prédota épée mobile atiki na zemi aboti. Moi na komi même na tina université mobile azoya karaté. Na ebité ti ba ko landela mobile ya poto et comme tina moi na abotami akoli azoteka na espoir bokoya moi na tangia comité na université mobile ya EP karaté et ba ko landela ndenge ndeko na biso lobaki na dej ba landela ba ko découvrir que mobile kuna bota abala ana mwasi na ena ndako mais ba solaka chaque jour na ebité yo ko lobaki ba sola wapi kasi maman mwana ngotamba ndo solo la yese no bando solo we na musalati ni la skila oh bona ndako so ndeni po azaina mwase na ndako toba bota kuna abala pe yuto ngoso na mbali benga ka no papa komi na ndako fonga no po tra afongoli nena théâtre to sala yamba sina loba nena théâtre to sala tui bazaka na ba chambre yoko na zanga moko to akasite tango kotiti outi musala ebi kefo a pema après lukalia tana nyoso video kam denda sali biso video mba dona lancer ba mon video non ngana dona za ba flic bazar so ba flic ngana ko frier yo o moins que na lingana ngayo te ngana na ko frier yo tino découvrir yo pas vidéo o koti na ndana mono pe ati okota ti okoti o moni akena cuisine mama na olamba to mono pe atepa baningati mama na olamba e bona boy lem sukutu mbala otuna ona kishasa so na lamba boy na sala ngonde ko pa ke azaye moko amati pe na mbeto alali so ye era na nyoso bando sola wapi
koliti oboti mwana koli akomi ntina université yo ozozela kaka abali mpe te eloko te atikali kaka bongo kozela kaka mobali na ye ntango baye kodécouvrir na retard mobali déjà abala kuna abota me basololaka tindaka mbongo mwana azonourrir bango kana espoir bazela na biso mpe tokabwana biso mpe tokabwana bapapa bana biso droit mpe fala bala na ye awa oui bon ntango omonaka bazoévolue te mwana okende okola mwana komi na université tokabwana bapapa bana tokufa mpe te me abengaka tinda mbongo bana na ye c'est tout nga mpe nasali vi na nga ye nde eloko fa asala yango ntango amoniki évolution ya malongo eza te mwana koti maternelle primaire humanité nini université te no tu no papa mwana komi na 5 ans siko tookenda ndeni yo mona tosala kasi mwana komi na 5 ans fina tuno siko tookenda ndeni tosala ndeni siko na comprendre idée no eza ndeni donc tika noka papa mwana okipa mwana nga nakosala mamu na nga mpona biso basi tozwa courage na te ndeni ya ofandisa mobali oboyi mpe mobali tosala yango te po wana ekoma te nayebi te milede ekomela te na ekomelanga te omoni ke bomarché bien te olobi bino ovandisa ye ke papa nga na yo mpe esina oui daa nasala yango deya nasala osango ndeni mpo nga na ekomelanga te te bo kokende mabe ezaka te kaka ke mobali aza makambo mabe peut-être yo mo mpe wana mwa makambo ocomprendre obi ate nabona nyokola ye to mpe naboya nyokola nga tovandi tosoli na biso mpe bien te namoni tomonanaka yo oza vivanga mpe na vivante tokutani ata wapi tosungani eza nango mabe te kutu tosolaka mpe très bien mais fille wana amilingaki te conseil mbaa moko ye parce que tokomi daa koshika c'est ça fille oyo avandaki ti mwana akóma na université mwana so atangi bien akóma na université na 18 ans yo 18 ans na mobali ayebeka mbongo otindela obokola mwana ayebi okangisa mbongo te abengisa yo hormis cela mwana yango ti abotama mobali ana lance ata appel video te alobaki elakisanga elongi ya mwana po mama ya mwana na yo mwana no aza na kini oyo olingaka fo bobenganaka na video des fois madame akeso mwana classe basololaka ye azonourrir ye na espoir ke azela ye akobengisa ye na mwana yango eloko evandisaki ndekoso mobali abengako kaka o attends je vais te rappeler ata yo toza na boye oyebi bien ke seke azolinga préparé akóma na place moko ozala à l'aise wana bosololi 8 heures du temps de service 4 heures du temps ya lisolo na yo aprofite asisi nyonso kuna ye alali o non j'étais fatigué hier tu étais fatigué aujourd'hui fatigué demain fatigué moi soza distraite donc basi tolamuka tokaboli mutu na mobali ya poto te mais soyons sérieux pour permettre biso tosala malamu bino mpe bandeko na biso ya mibali so esi okwei mwasi azalaki na mokumba eke oya na mobali na mwasi na yo dis-la la vérité yebisa ye ke c'était une erreur je préfère aussi la vie na yo c'est la preuve aussi de l'amour que okanga mwana bato en otage 18 ans 20 ans zelaka okaka quelque part ce n'est pas bien même mwana wana ngaso na mama mwana moko naza mwana oyo papa nyokola mama na nga bongo na olinga ote malheureusement biso tokoya na biso na makambo ya bongo te mais so ezanga na olingo te parce que tu étais méchant vers ma maman je pense que pa na nga mpe olinganga te na biso mpe basi soki eza mauvais comportement na biso bafi balingi ozaka na relation na mobile loko aza na poto okaisi kuna mbongo ekoyaka alo iphone ebimi alo nalingi anniversaire alo mobali akobaye yo. Donc la responsabilité nous revient tous, j'allais dire. Donc biso to réparer bande ko na biso pa mibali to réparer pour banana biso bazala na ba mauvaise sorte to kokolo ba parce que lelo so to boyani na yo moi na nga peut-être place na ke bala ba olinga etenyo so na nini yo tango ozano na relation sérieuse nanga te to boyana na biso to tala na musika d'ailleurs ezana o bien. Voilà, on va mbote na ba Mbote à tous les amoureux de M au cube, abonnez-vous toujours massivement dans la chaîne Abisso Oyo et puis vous s'abonner à M au cube officiel Bisso Motozawana ba analyse à bobo zango yo kebele. Pour na bino pe ba maman obo na expérience ya vibolibo e biso bana. Contacter Bisso. Cœur de femme obo bandi tala biso expérience tozana on a ba papa na bino yango yo. À travers bino bolobela basi po ba longola ba erreur ba bongisa bo vraiment ba conseil na bino tozo zelango et belé vraiment. Je vous salue bino nyonso obolandi biso bato baza biso contacter nga plus 243 89 65 61 692 wana nga moko vraiment ba conseil et koza bien ceux qui peut te léser bino bandeko mibali to bandeko basi en tout cas bolimbisa biso mais biso toza toujours wana au service na bino. Voilà, merci beaucoup tozongi a pas na déj na éviter beauté il le bani okolo ba moi conseil monké parce que to cité déjà na ba conseil nga pona conseil mobali ataza na basi 50
ayeba mwasi obala ayeba nika mwasi obala sikoyo biso nde basi ntango ovanda mobali funi ngo oyeba vision mobali oyede mobali soki amoni ke oza noka mwasi ya loisir mwasi ya divers ntango bosola na mobali bobandi osola mobali etude ya 3 ans toloba exemple ayoka ona otopesa ye projet opesa ye idée te yo demande ntango yo abeta no l'hiver ana moto abetani baprojet soki ofo mituna tookende wapi papa abimisa moi exemple atina yango 300 par mois mobala obimisa ti ana bafamille na ya bandeko na ye yango tindelo mpe 300 nokolobaka ya papa moni na 300 okabelenga na longoli 100 na sombeli oyo 300 wana fo yo siko mwasi na mayele na yo mobali na nga abimisa chaque mois nga mpe naluka te eloko moko mpe ekotisaka tokoki kovanda mpe boye papa na bango mpe kuna crise leki ne kuna boye babenga esuka poto kane tozala biso na ba-aire monte yoko bakobenga mpe bamoni mpe babengi mpe mwana bango dérangement ere ole biso baza ya kolala tobenga mwasi na ye tobengi alo na nde exposition biso boyeboye ndenge nasala mo eloko ekotisaka nabimisaka po yeka moto otinda na renforcer na obimisa do fo toyedaka mpe bango mpe comprendre yango mobali ntango avanda siko atali na nadege na na yolande na gloria na na bamine yolande so nabengi ye ka kutu tika na biso tozali na victoire kuna tolie na biso bebe omoni mikolo bapede mo babimi aseki akome moka ndenge yo meme bokoseka obetima so esili soki abengi gloria komo otalisi papa omoni mikolo okope komo ofuta lufu nakokendanga mpe lufu eselo te okelanga mwa 5 tobandi na moke tala namona basi mosusu bateka bamakala bakotela baplateau na basombi bamituka makala mais so otali ye fo nango boye osukaka moninga mwasi azalaki nde boye sisa fo oluka kobunda basi todependaka kaka mpe na mibali te fo oluka na kobunda mobali ntango ayo kuto oza na 1 2 ya kobakiselo 3 4 c'est ça so ntango yo mwasi oza ta na ide te mikolo okwasa mo ebimi kuna na supermarché babakisi yango miel mikolo funa komolingaka olia yango me na ndako moni place obunda na fo masango mais nga mikolo ngo nakomi nango osepelaka na charme mo bakomi otia yango so non moi il faut zapper na bagage donc quand on se retrouve là to condamner trop mibali mais basi pe biso toyeba toza na mabebe mobali a prédoté yo mais solo nini ozo beta mobali courage telema aya honorer aussi ça comme ça bengo bofan de comment comprendre que so na perdre moi so na perdre pena produit malonga de fona zala na garder na salela ye ya mbali musu bazana mbongo ebele azwa pe mbongo ebele mayebi ne lo osela ngote sko kutana moi sa zoba ndo mwasi ko mbongo wana bosa pelote moi bambote na nga napesi bambote na nga mingi na famille na nga mobimba na États-Unis grande sœur na nga Marnette Bolumbu Botei Irsila Poba ya Francine Poba ba grande sœur na nga Junior Ipoala depuis États-Unis pe mususu dak bambote na yo na mama Flore Dynastie Mansampu papa bonheur bambote no siko ozali vraiment na Angola na pesi mbote na le mannequin du Kabushkop na bengaka mannequin mobali ya taille Sébastien Okabangu donc le Diogo Sébastien Okabangu bambote na maître Jules la seconde na Angola bambote na Nadège Ngoma merci aussi na yo Barbine merci na papa Dieu donné Moulobe merci na bino nyonso vraiment bolandi biso botie pe matoi na bino mabanzo po boyoka biso malgré tozo bunda na kaka to betaka maso par rapport ba réalité o tozo monana to monana ngo yo kiliso ya muninga yo kiliso ya muninga yango to linga to partager ngo biso tozo mayele na biso na bino to kabolaka eloko moko ka ndenge nde kwa ute koloba o paza lisomelea o azali solo abengi pe biso to ba ko développer ensemble na bino ba commentaire na bino ba j'aime na bino ba partage na bino nde ça biso po bomo na biso susu lobi merci na bino nyonso la bino ya trop merci na bana na ngai bano basalanga na koma maman lelo Jocelyn Okende mwana ngali boso et puis Onyavi Beauté ma fille donc na linga bino mingi vraiment to bundaka pona bino on est ensemble donc voilà merci beaucoup to comme na suka émission la biso bandeko bokoti sikoyo bo s'abonner bo partager bo liker bo commenter vraiment ba commentaire na bino de ekopesa biso sous courage ya kozonga vraiment bo s'abonner pour émission to bandi eza émission bandeko pesa ba fille conseil et bando ko orienter bino soki kaka ko s'abonner awa o bando zwaka babilo ko aboye ba élément ya bien
mais ça la sabino banzela ba découverte et lelo to yeli bino na image mususu cœur de femme émission oyo ba de ko se faire révolter ba fille ba moi si prédote ezali balate prédote ezali balate na ba famille mususu neti famille na biso famille mungondi ezala soko yeba ko biso papa oye ye moko ye kozwa ye baka so sali simo yete to kuti mo na biso na mbali mususu yeli biso mutu mususu to sa nini to kozwa mbongo to céder moi na biso to lo ba clair merci beaucoup bo s'abonner bo partager bo liker merci à Masolo Jonas mon coach merci à tout le monde ba découvrir nganga on appelle na lingara bino so nzamba zongi te to mona ni kaka na même numéro bye